Allez, Kabo. Nabi Keto, c'est émission, on a émotion belé. Ça veut dire, Moutou Lingaka, Moutako Misa Moutou, Azali Susute, Moutou Manarake. Drapeau à Congo, na Kingo Nezo Laksani. Deuil national, Papa David Mombele. Tout le Moutou Mouné. Un grand baoba na lemba. Oya salama me belé pour na bana lemba. Omone ke kwa fikine. Comme on a aidé Kumuda. Et que quoi fikine. Comme on a aidé Kumuda. Donc ce que yo beta na fikine. Et ce que yo yen ma belé à Kumuda. Mais pourquoi yo ba voyage nyo soso ba boza na contrat à poto bi idée à poto ce qui gagne longino et bimi contrat de feu kufa. Non, ils ont que bon. Ils ont attend. Ils ont attend donc de prendre ma bonne ça ma parce que il y a na logique yo ya poto na musicien mutamema ote. Tengam tamema nga poto musicien. Mutamema yo ezali petit sœur na ngam tabeng sanga la poto. Lekino moi si mutamema poto mire wakaki. Makeke zaki ke faut qu'il évolue ba makabebele. Te ngali vulu te mombele. Bon azaki ne dia mais mon poto te. Te ngali vulu te ngali. Dans Linda Isayo nazolinga ok na forme au te nga na bi na forme ya bete nga na tumika question dans Linda ebima epa ya Dakumuda si akanga mukili akanga vuma lelo n'importe quoi mais lelo Kofi Olomide a le bien devant tout le monde epa ya Sango tapé si Sango mbo te place azali que dans wana ezakande ya yo eza pour Kofi atangi komona yo yo na Kofi bokabona de ana ninga mabe bokabona kala mais lelo Kofi atangi komona que dans wana Linda et pas Dakumuda eza yo ça veut dire que Dakumuda ti akoti mabe na tiki eloko te ni rumba ni générique ni eloko et comme il est exemple na bino na mba inde komo azakia na ebite abima membre de famille aucun ensuite membre de famille te ndeko yambaka aza membre famille de Dakumuda te yé pour naïe bah c'est le boko non Dakumuda bundela drapeau oyo lelo nga David so na kufi habite na kufa lelo ponga na lelo so na kufi fona za drapeau ekundanga mais non pourquoi lelo ba kunda Dakumuda te ba opé ces exemples c'est gain et bibi 150 000 euros bango dollars 150 000 dollars pour na nini Dakumuda ebemi de sous atana mort ceux qui ba kunda Dakumuda te eza pona te ki ba ozela loboka gouvernement na beti di solo lelo okoma banzemo non kasi nazo yati na beti di solo lelo na beta kengo liboso na émission liboso ya mbenga ona loba ikito kena na petit leader boye macha non problème ezali ke bokenda ki bobi na banzemo na petit na yo siko na tiki ferry po bata ferry balobi ke peut-être na ye siko po mona ki na koma banzembo Vierambo ngana leader kashama to memela Vierambo 9 chansons ngana leader kashama Vierambo aza vivant combien 9 ya ba chanson 9 chansons ya ba ndeboni yango nazo yati to memela Vierambo misene ya munene na lemba za to longwa Vierambo na chant tu es un guitariste leader il y a mouvement charge na minute tu oui lelo basé beleti nani basé belé net t'es jeune abetara oh mais c'est là on a le bien mano kata émission na le bien na nzambe na na le bien non que malé bisi non que nous malé oh ozo boudé Feli Tyson amisa munene te abeta na sima ya Fali te na tunio azam misa munene te vi na sans Fali azate mbele est-ce que ça sambela pour le gospel ngato so musique ya mukili Dakumuda za musicien mukili après comme ya nzambe après comme pasteur ngada tu na lemba lelo musicien na munene nani Bogis otocha Bogis imwa na pour moi oyemba ala problème nini mais nzebo ne betata a pas doléance kasi ni concert à Betela Bogis ayimbisa ba artiste belé minene na mboko na biso na respect na bango na botanga ba komona bango oyebi ba Bogis pesa banzembo donc na lemba ndeto so na lemba misia isutea
Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi pe ya mwana te, haza minere te, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi, basangisa na makemba, basangisa na poivron, basangisa na céleri, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu, na ngulu, bazali susu, makayabu, brochette, otobengi kamundele, mayebo. Ndo biloko nyonso mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azo sala pana bana mboka. Yango wana congolais pona esiko yokolela or ke ba congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air bon mesana kota l'émission Greco. Merci na ba partenaire nyonso ba mesana kopesa biso loboko. Merci na choisi matata grand maître oyo biso to ndima ko lia mbongo bino bobangaka biso to lia kango. Merci lisusu na topesa mbote na Jimmy Belau. Merci na Jimmy Belau ya maman na biso Soraya azotala biso. Topesi grand merci lisusu na Mireille Wakake, grande dame. Moi, c'est Mwindo, moi, c'est Mbundu. Merci pour ce que tu as dit. Topesa grand merci na Lydie Nduka Sinta. Moi, c'est Apembe. Lydie Nduka Sinta. Moi, c'est Apembe. Topesi Yombote. Tobo Sanate. Vero Bolangi. Ya Papa Nabiso Chesco Tita. Azota Labiso. Champion Mandou. Merci pour ce que tu as dit. Bota la Kabiso presque partout. Boza presque dans le monde entier. Na Maroc, na Tunisie, na Égypte, bozota la biso. Na sengi 1 minute de silence pour namba liboso na grand maître Edingwe atiki biso lelo na mboka ya Maroc. En plus ça kufika na mboka nanga. 1 minute de silence na banda kuna bino. Merci Mulimo ya Edingwe Motonangenge et puis Manakimia. Biso, je crois, entre lobby ou après lobby Ngai Djomatope avec Michel Kombe Egler Tolongwa Mboka ya Paris pour nous kende Casablanca et Rabat pour nous ko talandengene ne corps ya Edingwe ezozo avion ezo kende Mboka ya Kinshasa. Merci na bino botel biso presque partout na Afrique du Sud na Canada ba abonné tellement boza ebele. Dakumuda azana kati ya salle des morts au tobengaka morgue. Depuis Dakmouda, Vandayikuna, Baso qui peut être
ezali nini Dakumuda aza musicien mboka na biso abunda tellement mingi lelo nakozala obligé na déplacer l'artiste musicien na musicien Dakumuda ayato solo alomwa moke parce que famille ya Dakumuda na Dakumuda yemoko na bandeko na ye batu tout bazolela bokundi Seguin oui Seguin bokundi Seguin ake lelo Dakumuda tomeka koyamba moke alors tozana Alain Kabobo aza l'artiste musicien ya Dakumuda. Bonsoir et bienvenue à Plateau Ambition. Oui, bonsoir Papa David Mombele. Merci beaucoup nous ami na Plateau na yo donc. Merci. Ozali ancien musicien à l'Avignora esthétique. Si ancien musicien à l'Avignora esthétique ya Dakumuda, pasteur Christian Kimbokuso. Voilà. Olele eloko bongo boya muke. OK ozaki na studio. Kufa ekomi monotoni. Komine ya lemba ekomi mor monotone. Boyelanga ta papie na pasolai. Nakangisa moto moko enemi ya libela bebekana mule. Motango komona ye liwai. Oyasokisi mitema bana Congo. Motango aza invisible. Oyasokisi motema ya Roger Chita. Natati Mouladika no monu viva nga de nationale Pasteur Christian Kimbukusu soki ozwaki ata preno ya Lazare okokaki kozwa ngolu ya lisekwa e dunia kilanga nazalata professeur titulaire ya bomoi na repêché Dakumuda na kure ya la vie azonga lisusu na mokilier Dakumuda opesi pasi na Scottie Pippen Abraham Lincoln leli banakasa se baleli nyumane papa avait la vie papa ya Hervé Garemaye Alain Kabobo nayebi keto c'est émission na émotion ebele ça veut dire mutu yo lingaka mutu akomisa yo mutu azali susute mutu wana ake drapeau Congo na kingo nezo laksani Deuil national Papa David Mombele tourle la mutu munene un grand baoba na lemba oya salama me belé pona bana lemba omone ke ko fikine comme on a yeda kumuda obini et ke ko fikine comme on a yeda kumuda. Donc, ce que vous avez na fikine, et ce que vous avez mabélé à Dakumuda. Ce que vous avez na terrain à GD, et ce que vous avez mabélé à Dakumuda. Pasteur Christian Kimbukusu, ce que vous avez ata prénom ya Lazare, Bibobo Fasae, Olinga ki ozwa ngolu ya lisekwa e. Nazalata, professeur, titulaire ya bomoi. Na repêché Dakumuda na kure ya la vie. Ishari Kobonga, Azongatana Mokilier, ya Emela China, Maître Lola Aleli. Ewa Bora, Maître Ponzi Baleli. Ah, des nationales. Obi, là, moi je comprends maintenant que Dakumuda Pé Azakina va chanter bien. Ebisio, Scottie Pippen. Aussi comme Scottie Pippen a joué. Fabregas. Azamissa Dakumuda. Ouais. Je respire. Missa Dakumuda. Non, non, le combat généraux. Envie mayonnaise. Chameau Bampema. Alain Borax. Mboshi. Océan et Balé Mounene. Bazé Belé. Paix à son âme, grand chanteur Joka. Nabi Kibosana passe na mutema voilà l'avenir esthétique mupimba bazolila. Dakumuda azalaki mwana ya komini, azalaki mwana ya lemba ou bien azalaki mwana ya donc Dakumuda est pas na bango. Le pont en famille est na
na livolu. Mais yemoko azaki mwana livolu. Yemoko vine mobimba to passer on a commis na lemba. Na lemba. Yo okutana dakumuda na l'accès au dakumuda. Wengai na utaki na quartier latin. Tango orchestre ke Bercy. Virambo tikinga na kini. Après dakumuda memaki ba musicien na on a mis qui quoi avec une orchestre mon groupe mon ba musicien na poto. Après ta bande ko batikali après Miss Nanga Kokoshita. Paix à son âme. Pierre Petit à Dakumuda Newman. Kokoshita yo monanga. Abnanga bi alenka bobo Miss Nanga. Na moni pe Virambo tikio. Newman azoya ba Miss o Newman memaki na miki batikali. Yaka la vignora. Obeta la vignora, Dakumuda Zia to sala ba tourner tout matin mouvement. Mais c'est bon fona sur na yemo reprise. Kokoshita lumière à lemba. Abenga Dakumuda sud to sura na ye. Damla singa pet nanga bobo. C'est bon déjà talarayo. Asinga kinde na chopo. Kutana Martin Mataba. Deya Martin Mataba. Na Didier Kobetox. Na Scotty Pippen, na Envie Mayonnaise, na Papi Maga, on attend que nous battons la la vignora. Banda répétition. Bisque na côté la vignora ngwana. Na yina bandi répétition na chopo. On a tout répété pas Envie Mayonnaise et pas maman Poutou. Na lemba na chopo. Na bandi répétition ti Dakumuda ye, auti mekila ye. To bandi répétition na ye. Après, tu as recruté Bande comme sous, tu as dit Djorkaev, Azaki na Richmond, tu as dit Chesko, Moubamba, Moubambi de Chesko, paix à son âme, Azaki na Richmond, tu as dit Jerry Pentagone, tu as dit Chamo Bampema, na Alain Borax, tu démarré. Est-ce que le Tokolo Bake Dakumuda Azaki bon chanteur, bien grand musicien, ou bien Azaki bon danseur? Abinara danger. Aïe me rappelle danger. So qui Dakumuda débat bat. Oui, so qui Dakumuda débat. Ezalo so kangi misubo. So fongoli misubo moni Dakumuda. So kangi misubo débat. Et pourquoi banze mon naïvement etika na mito abatute kangite? Mais ça moni que mutra zaka na caché na ye. So qui peut-être mais étant na nzembo kangezali clé 8. Et dans la rumba mo to betaka wana bo clé 8 parce que ba si ngona meilleur vocal ya miss na so double CD buzoban. A beta perum bezal clé 8 mais mingi abanor pesa tant la promotion ya ba nzembo ezala ba seben ou bien ba générique oui bi que ezana tant moko boye Dakumuda a compliqué wenge si mbalebele na chide lukaya en plus wenge 4x4 wenge mobimba bango ne surtout vena biso la Corée bango tout le monde bofanda wana bango tout wana bo mais Dakumuda beta ba la vignora wana esthétique yango donc to avancer na makamolo bezebele makamolo ba petit zebele. Pourquoi préférer siège neza la lemba? Mais parce que déjà donc asai mon lemba vine mo ma passer on lemba afani na bakisale afani na biseke bele donc ba venir bele na lemba ona azamo na lemba yonga ngaki siège na ye eza na lemba. Est-ce que Bivaray aza musicien ya Dakumuda? Si Bivaray aza musicien Dakumuda mtayene na poto obini Dakumuda mtayene na poto mais Bivaray ndi mango te que Dakumuda abi musala mtemema e poto musala iko memo na poto mais muto okoko yemba ozo yemba na yo mais batu tout obayemba ba mabongo na poto te il faut muto pa linga pe musala na yo pe aseple na yo pa memo na poto mutamema Bivaray na poto za Dakumuda Newman soka lobi ke Dakumuda mutamema na poto te nzambe na ye mais muto ya na ye na poto awa c'est Dakumuda Newman pe liko na ngo Bivaray ayemba disque mo na la vignora non beta c'était Bivaray ayemba ki disque moko tina la vignora tant côté la vignora yo okutayi be mutakutayo te biso eto ye bango ba ekina équipe ba ekina Dakumuda na poto e bango ba tikali si dotolo ba ke na lingala ke Bivaray akima Dakumuda na poto olobi nini
bivarai akima dakumuda na poto. Donc voilà, donc akima dakumuda na poto. Tabolo ba kotikala ezako ye na visa tata na bino bia mama na yo. Bon na chika lokola ki akima dakumuda na poto. Ouais, musicien nyoso ba memi na poto so tikali ezako tikala te ezako kima. Ezako kima. Oui, ezako lingala te. OK, bon, ça va. Donc akima dakumuda na poto. Et dakumuda zongi dakumuda ki 3 chanteurs. Atikaki Papi Maga, Scotty Pippen na Envie Mayonnaise. 4e chanteur avec nga. On a un petit quartier latin na Koti. Après Dakumuda ye, tu es uzwa Jokaev, Pea Sonam, Fatou, avec na Richmond, tu es na Chesco. Mubambini, tu es na Jerry Pentagone, na Chamo Bampema, na Alain Borax, tu démarrer. Mais bozaki na voyage mo Dakumuda zaki na Angola. Na Dundu. Angola? Na Dundu, si. Oui. Il faut zo ngazwa bino boya poto. Ah oui? Mais pourquoi yo ba voyage nyo soso ba boza na contrat à poto bi idée à poto ce qui ga elongino ebimi contrat de feu kufa. Non, ezaka ke bon. Ezaka attend. Ezaka attend donc de prendre ma bongisa parce que yo ya na logique yo ya poto na musicien mutamema ote. Tengam tamema nga poto musicien. Mutamema yo ezali petit sœur na ngam tabeng sanga na poto. Lekino moi si mutamema poto mire wakaki. Mageke zaki ke faut qu'il évolue ba makamebele. Te ngali volute mon bele. Bon azaki ne dia mais mon poto te. Te ngali volute ngali volute. Nge pas la biso ba tout bazara déjà na poto. Si comme mère sanga mkolo utika musique mondaine de mkolo to bana ba démarche na poto. Tant na tika ki yango asolo na Mireille Wankake de mun na ya poto. Danse linda ezayo nazo linga OK na forme au te ngana bi na forme ya bete ngana tunika question. Danse linda ebima epa ya Dakumuda. Si. Akanga mukili. Akanga vumalilo. N'est-ce wana. Mais lelo Koffi Olomide a le bien devant tout le monde epa ya Sango. Na pesi Sango mbote place azali que danse wana ezakande ya yo eza po Koffi atangi komona yo. Yo na Koffi bokabona de ana ninga mabe. Bokabona kala. Mais les locaux Koffi atangi komona ok danse wana linda et pas Dakumuda eza yo. Ça veut dire que Dakumuda ti akoti mabela tike le côté. Ni rumba ni générique ni eloko. Te atika nzemba ya clé 8 izale beta. E beta te. Sokoto babe beta. Ya e beta te. Papa il a chassé beta. Papa il a chassé Samuel Eto'o. Auti Cameroun na ye a beta match na stade. Ngana tuni bo. Accepté nazoya wana. Poyo ozotanga ka linda. Yonga sku nazotangelo ba biloko ebeta. Eloko ba eba Dakumuda eza linda ti. Kasro wana no. Yonga nazoya wana. Eza ya yobe ya Dakumuda. Yozo be ngoni ni? Castro. Ah, eza Castro neto ba te. Eza Castro, eza Castro. Ba komango C A 2 S E trait d'union T R O P. Castro, eza court mobimba, eza matière. Mais au monique eza yo parce que on définit en bien. Nazoya pas na yo. Donc Castro, eza Castro. Et ils ont 4 leçons. Première leçon, ils ont la position du corps. Deuxième leçon, bandeko bazon na biso bazo ba feuille na ba stylo. Première leçon, ils ont la position du corps. Deuxième leçon, ils ont écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe en exhibant la danse Castro. Ah, dans la théorie. Ce qu'on pratique au Bendi plateau, on a démontré au pratique. Non, mais on a souka. C'est une définition, non? Troisième leçon. Déplacement en exhibant. Déplacement en exhibant la danse Castro. Quatrième leçon. Déformation des façades en exhibant la danse Castro. Donc, ils ont cours mobimba. Attends, donc, les aïeux, on a définition belé boité. Attends, ils ont cours mobimba. Na bandeli. Ils ont Castro et non Castro. Castro. Et comment on a C A 2 S E trait d'union T R O P. Première leçon, position du corps. Deuxième leçon, écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe en exhibant la danse Castro.
Troisième leçon, déplacement en exhibant la danse Castro. Quatrième leçon, déformation de façade en exhibant la danse Castro. Oh, théorie na péchio, théorie na pratique. On avance. Et ça, yo, bien il y a Dakumuda. Na péchio ba définition. Mais oui, définition oui, mais Kofi a le bien que ça yo. Pourquoi zo boya nzembo ya yo moko danse ya yo moko. Zo banga charge wana. Nazolo la vu na ngazana na azana na sika malili. Donc nazana pasi. Na lina no kokota ba terrain moko te oyo et ko pesa ba tumsu pasi. Mais na péchio définition. Relation ni pasteur Mike Kalambai azala na ngona Dakumuda. Tamba zakina no avi. Bonga na yebisi na monika en plus ngezo kam sangai. Na regretté makasi na comportement ya yo bengi nani? C'est un pasteur. Nani? Pasteur Mike Kalambai. Na regretté makasi na comportement Mike Kalambai. Ngala mutu na ba katsada chantre de l'Éternel. Alors qu'il y a un musicien chrétien. Est ça différent? Ouais. Et ça mutu morote. Te mutu morote. Différent. Musicien chrétien. Et ça mutu ayambina nous Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur te la bon moinaye. Et ça mutu oyo azo même pas bakuru ya fermissement. Et ça mutu nzamba pesika mungongo asala kanzembo azo yembela nzambe. Mais abongwa mate. Omuna kati na yeba fruit de l'esprit ezate. Wana mise chrétien. Mise chrétien. Si qu'on chante de l'Éternel, mutu ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na bon moinaye. Allez kana bakuru na bakuru ya fermissement. Le coup là nzamba peseke mungongo. Azo yembela siko asala musala na nkolo. Frère chante de l'Éternel. Frère Atom Sakozana. Chante de l'Éternel. L'homme bon à Kozana. Chante de l'Éternel. Matou Samuel à Kozana. Chante de l'Éternel. Moïse Mbi à Kozana. Chante de l'Éternel. Nani lisusu ba frère Wanzambe basé belé nako pesa nani susu ba Michel Bakenda Kozana. Musicien chrétien. Ah bon? Hein. Bomba et Kalamba Yazana. Musicien chrétien. Azaka na mungongo, abonga mate, ayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na été, azana ba fruit de l'esprit te, aza fermité, aza musicien chrétien. Lelo na ba popo nyoso yo a pasteur Mike Kalamba ya lobi pour na Dakumuda. Na yami en tant que ex musicien na ye. Et ça li lemba ndenge nini pe lemba ba zio ndenge nini ba bino boya bien ndenge nini na bino ba musicien na ye. Nangana sola mukina Mike Kalambai. Azotala yo. Mike Kalambai. Tango yozo zo kuru ya malongi. Et pas ya maman malongi, et pas maman malongi na bino. To maman malongi ya yo. Na yipete so zo kuru malongi. Tango yozo zo kuru malongi. Wana Dakumuda la venir esthétique ba ko bundisa wenge musica. Wenge musica 4x4. Wana yozo zo kuru malongi. Mike Kalambai. Tango yozo landa sœur Marie Misambo pe à son âme. Pour attirer la yo moi 5 minutes obeta nzembo ya likamu na ngolu. Na mona vidéo moko ezo circuler sœur Marie a présenté à o leki na ngai mona na ngai en tout cas so na moni boye moté mesala ngai pasi on linga place no ki na pesi ata mo micro ayemba tanzembo moko asengela ke kutu ba batikele mo 5 minutes ayemba nzembo moko. Tant yozo landa sœur Marie Misambo tikelo mo ba 5 minutes ayemba nzembo moko. On a Dakumuda sa beta ki déjà LC na tongo. Dakumuda moninga noté. Mike Kalambai. Tango yo ozoluka passeport pour nous singa visa oya na poto oya koluka ba featuring to luka oluka osala album ya somo ke bima bien wana Dakumuda sa mema mupiko ya bana lemba na poto asukola ba changer to lemba na poto Dakumuda muninga na ote Mike Kalambai. Bana limba baozela tozela ndenge ni ye aosala sold out na fikine. Oui. Tozela ye aosala sold out na fikine. Abeta fikine. Pe aosala sold out na GD. Mais GD ça et ça Congo donc c'est normal ça Kinshasa abeta na. Et ça na commune. Ya lemba. Na tori biso et que confort comme on nani. Et que confort normal. Dakumuda.
Et qu'on va faire tout le monde là. Comme on est d'Akumuda, ils ont la lemba. De ça veut dire comme on est d'Akumuda. Donc, biso na lemba tous la maté ya wana oya teyaki dimanche. Oazo ganga d'Akumuda. Paix à son âme. Newman. Tous la maté ya wana ayote ya wana fikine. Mais quand on bosse en vous, en fait, vous avez quand on maîtriser wana bombi. Les métiers mabilo. Pour ma kamo d'Akumuda sana asana na lemba, mai kamba sala ngote. D'Akumuda iso ye lemba boyi. Mombele. Akuchi bemba mutela liawa. Tamsou famille bazana mbongo ya futa la morte. Tamsou bazana mbongo a cercueil te. Nyuma na ya futa libino cercueil. Azu bino, azu charge ya matanga na bino. Akuneli bino ndeko. Takumuda. Abimisa bana lembe belé lelo bazana poto wao. Takumuda makamba mai kalamba ya salangote. Kaka pamba boyo manke baobaya lemba. Lembo wapi, lemba ba riva menga. Lemba ba bogis bompema. Lemba ba bibo bofasa. Lembo wapi. Yaba champion du monde, yaba Feli Tyson, yaba Buruma Nidolo. Lemba ba lenka bobe lubu yankolo. Lembo wapi. Lemba yaba na Kansas City. Lemba ba Zulu na Chopo, yaba Zulu na Ikologue. Lemba ba Rumbo Tunani, globe terrestre. Lemba ba Richard Ikobonga. Yo manqué d'Akumuda. Ce qui bandimi baye dimanche baye dimanche pona balie lubu yankolo. Yo mateo bongisi yako gangela nzota d'Akumuda ezana mort. D'Akumuda. Tozo zelaye ayote ya matea wana te yaki na fikini. Il faut yote yango na fikini. ezana risque ce qui aye jour corps evima. Na lemba. Ayaka na matea wana. Ayaka na matea wana problème te. Otalaki Kofi Olomide? Oui, na batine nga vidéo ngo avant-hier na télé Verambo. Pourquoi Kofi azobeta CT, Kofi azokumisa yo, Kofi azobeta CT ke d'Akumuda atika nzembo te, atika générique te. Dance wana linda wana ezalandi ya yo aleka bobo. Mutu nyonso azanango et pas sango. Kofi a répété comme non plus de 2 ou 3 fois. Abike sango abise ke d'Akumuda atika linda. Abi bien ke abi non, et ça aleka bobo. Parce que tant tu beti linda Castro ya yo. Nga no lingo o comprendre que ça yo. Non, ba tu ba comprendre que ça yo. Na personne définition. Déjà yo zo benga ngo Castro. Isa Castro te Castro. Isa Castro. Na bandeli et comment maka C A 2 S E trait d'union T R O P. Pe na pesio ils ont 4 leçons. Première leçon, na lobaki isa position du corps. Deuxième leçon, dans le but ezali, écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe en exhibant la danse Castro. Troisième leçon, ezali, déplacement en exhibant la danse Castro. Quatrième leçon, ezali, déformation de façade en exhibant la danse Castro. Nous relaxons tout à l'heure là. D'Akumuda na lemba zakina nena ebana. Mutumune ko. Oh. Newman. Mutumune ko. Bon Newman vuma ya Newman na kuma tina niveau bon to solo ba antake biso atake ba journaliste. To lo bana ninga mabete mais ayana bato poto amima bato ebele na poto. D'Akumuda ayana bato ebele na poto amima famille, amima lemba, amima presque lemba mo wana d'Akumuda amima wa poto. Lelo d'Akumuda kuma tina niveau atamana la gomme. Et le cocolie est zate. Voilà maloba batutu. Ozana vidéo wana. Yo mo otela ki d'Akumuda devested. Avant kufa. Devest wa atamana 2 minutes aketea. Ça yuti. Wana masolo jipa wana ni. C'est faux bien otinda biloko pa. Te wana eza eloko nga tinda ki venanga. Yo si masolo pa nani. Ngana biki otinda ki upa. Yo le otinda na vena nga biki a chance boke na otinda ngana za na message wana. Atinde biloko eza d'Akumuda. Siko na niveau d'Akumuda. Akufi pauvre, le akufi normal. Veste c'est le côté parce que oya pesinga la musique l'équipe de veste wana. Kasi on na Bible akufi pauvre. Akufa pauvre pas ne muta confiance en Jésus-Christ. La Bible dit tout est poussière.
mais Jésus muta Bible le bisu ke likare bandeli. Ne bandeli azalaki nyuman mukonzi bashege, mais suka na ye akufi passer Christian Kimbukusu. Akufi pauvreté. Comme si ko bon la motema na ye et bimisi le côté na dernière minute. Muta fallait bon comme na niveau azanga même le ko olia. Oyebi dakuda dernière minute azanga le ko olia. S'il te plaît toko sabatuté. Wana toko sabatuté azanga même lamba. Wana masolo batu wana eza masolo oya batu ya batu bazo betaka dakumda ba petine baza belé bazana ba petine bazana mikile belé akuzangela mbate ba petine bazali alenka bo bazali ba petine bazali pe akokufa nzala te tant que tati muladi kazana kini tant que Abraham Lincoln nabia ndenge nini motu il faut soin na poto aya poto plusieurs fois mima batu batikala awa olobi bivarai batikala na poto leo batamola na Paris batu ebele batikala na poto oya mema mais lelo ye moko akufi na Congo sans papier ya poto pour nos soins moi tes négligence non wega fali faire ba okufa bongo te ata yomoko faut kufa na moi sens mon boy ezandenge azako sura na nzambe na ye te wana nzambe te peut-être pesanga motante na pesio peut-être alingaki tolo baka réalité hein voilà so biso ndenge mabete so ka réalité comme aux artistes musiciens na ye to me kanso nene ba ma vie ya dakumuda donc voilà un peu ça donc peut-être alingaki atalisa batu monene na nzambe alingaki na azana no wana kini pa témoigner monene na ye pe bimisa misala mabe ya batu mususu yango peut-être monaki ya monene na kini mais abandon papa abandon ko traitement na ye ko umela ezamaka mususu nani to fait comprendre batu na poto bakufa raté dakumuda na bien te batu na poto bakufa raté oui batu bakufa na ba et bon monsieur nano monate muta oti sasa muta na bien peut-être surtout c'est comprendre nabi boy dakumuda aya na batu poto aya na ba musicien aya na batu même yo lende to sono na Paris nanzela dakumuda mage mutamema ote sœur no mutamema yo poto petite sœur na yo mais dakumuda ya na batu ebele poto mais comme na tour ya yemoko comment cause sans papier akufi na Afrique dis-moi azana ban na poto ou pas si azana ban na poto bazali ni ne sali dakumuda akufa na Afrique sans papier bon en tout cas makamona en tout cas makam ya administratif en tout cas na koko koyeba penza trop te oui makambo na so na yo si bato bata la biso boteni biso ma ba motema makasité donc voilà musicien ou bien star azakana nini babe ngoni jo bato batiza tellement babe ngoni vie privée te moninga na zabo un jour sona ate ba oyeba David abota awa David abalaki awa David azongaki awa be ko sala nga pasité place naki ça veut dire musicien na vie privée te na lingi mutu mota benga na privé po no lobi boy na lingi moti musicien soka kufi to vana Michael Jackson akufa ba l'exception ba niveau ba tunga ba bete na jour niveau ba no tambola niveau Michael akomaki ça veut dire musicien azaka aux membres ya famille ko benga na privé te pour ba David pourquoi boy non to solo la ce musicien ndenge atiki biso pour épée sa leçon na ba musicien musu batikali donc ndenge ya mabete ndenge zo mabete non zo mabete na bengi siyo parce que oza mutu vanda kinaye oza musicien naye ya na biboye wega fali fere kofi jibe wega ba musicien nyusu batika me ba Fabregas Berité ba okufa nde dakumuda kufite problème to weza makama nzambe soki nzambe alingaki ezala ndenge wana yango tolobi tozongiseka loko mokembo machan joli epai ya nzambe peut-être nzambe alingaki ya ye ezala bongo pourquoi bazo merci manotunga pourquoi bazo kunda dakumuda te pourquoi bozela loboko ya gouvernement et comme il est exemple na bino na yamba ndeko mo azaki awa na ebite ya bima membre ya famille aucun na suite membre ya famille te ndeko yambaki aza membre ya famille de dakumuda te ye po na ye ba ozela loboko non dakumuda bundela drapeau oyo lelo nga David so na kufi na bite no kufa lelo po nga na lelo so nga na kufi fona za drapeau ekundanga mais non pourquoi lelo ba kunda dakumuda te
Bah, on peut exemple. C'est gain. Il vit ça 50 000 euros. Bango dollars. Ça 50 000 dollars. Pour la nini, Dakumuda, il bémide sous à na mort. Ceux qui battent contre Dakumuda, ils ont ponate qui battent la loboka gouvernement. Azana famille, aza baoba ya famille qui mbukusu. Azana bandeko belé, bazana ba Canada, bazana ba États-Unis par-ci par-là. Bon, baotayi ko zana ba vacances na ba kini. Basala ka yibika ni biso to kana mikili yao. Etang bazongi esali kindu na bango atiki mokili. Basengi banzela na ba misana bango, ne ba yebisi bango non. To koyi ko pesa bino ba congé na fin janvier. Et na fin février. Yango moni bandi kwa Dakumuda nde bato basengi bango monde basengi bango moko ba ya ko kunda ndeko na bango. Est-ce qu'il y a une vision? Exactement que non non que ou bien possibilité zangi Dakumuda za lembati. Lembo pozo yo sakana. Dakumuda za lemba ya ba vemo dogo. Lemba ba vemo tekol. Lemba ba vetiti. Bazanga possibilité ya kunda Dakumuda. Non, bandi ko na yende moto basengi bazela muke. Na fin du mois, mais ce peut gouvernement le but qui intervenir ça problème. Non, les Congo. Les matin comme c'est ce qu'on a évité, je sais pas. Ne to kende boy. Azamona Congo. Na idingwa kufi susu. Dakumuda ba mona été idingo li susu ya. Do bo ba tseka gouvernement charge. Na évité ba to ba kufande ni na 2025. Biso toze la gouvernement té. Obi. Toze la gouvernement té. Pourquoi na Dakumuda? Toze la té. Ceux qui gouvernement lingi abimisa misolo pona Dakumuda po bateau Dakumuda asunga na lemba eza bana Congo. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Babi bembe o Dakumuda akundela bana lemba bazaki bana Congo. Ceux qui gouvernement ndimi abimisa misolo pona okunda Dakumuda famille kozongo. Ceux qui peuvent imiter oh Dakumuda zala bandeko ikundama. Donc Mike Kalamba ya te joue enterrement. Nani? Mike Kalamba ya joue enterrement Dakumuda te. Ceux qui akoyo te maté na o te na l'église na ye mko enterrement ayo te maté na iti. Wani kuna ninga mabe alors. To yo tu ningati. Na lobi ke ceux qui akoyo te maté o ya te yaki l'église na ye on ganga Dakumuda. So na on comprendre na ngana nous tango bien na comprendre. Na lemba bozwa makteya oyo pasteur Mike Kalamba ya te yaki comme si ça manque à respect. Ya osakanate. Ya osakanate Mike Kalamba ngai na tango na kene ko kota na orchestre ya grand frère nga Thomas Lokofe. Ba répéter na motel fikina na motel fikina ngana ya na motel fikita ba album ya Je lève mes yeux. Presse mongalia yebi yango. Presse mongalia yebi Mike Kalamba ya za wana Dakumuda déjà za Dakumuda. Mais Kalamba ya ko manquer Dakumuda respect ngona te. Newman. Mombele na lela. Oh mais na lela ko. Dakumuda wapi? O camarade ba bozwe. Ya ba aimer la Chine. Ya ba mettre Lola. Ya ba mettre Ponzier Wabora, ya ba Pichankobo. Oyo manke ka ningona bodo non te yebi ye mate ona fo ayo te ona fikini fo te mate ona fikini Alex Abiso qui aza serviteur de Dieu azana ba fruit de l'esprit asa la vidéo à s'excuser pour na bana Congo parce que y a alobi aza serviteur de Dieu il faut tout le monde ba fruit de l'esprit katina ye so aza na pasteur un pasteur azalaka orgueilleux les gars, la vidéo à s'excuser. Tolingi te asenga bolimbisi na famille na ndinga kuzu te il fasse la vidéo quand ninga tala ki vidéo wana na église na ye asali vidéo wana sous fasse la ngo asenga bana Congo bolimbisi asengi zoto amwei oya gangela ki Dakumuda il faut s'excuser pe asengi bana lemba na lemba susu mais Dakumuda c'est lemba non. Mais na biso que so comme na so qui na foire na première porte ozomona nini et que kofikini kasi Dakumuda ti de que kofikini to mona zakane Dakumuda donc ça veut dire que donc soyez les bienvenus à lemba na commune lemba donc Dakumuda siko yozo gangele ko kofikini ngwana na cher
te maté on a photo zongo na GD pe na fa na GD boye abandeli ka maté on a ka ninga te yona. Est-ce que lelo na batu baoya na proposer ka mutu mo ya suka Kofi Olomide koya ma le jour d'enterrement ya Dakumuda Verambo aza vena biso ya lemba azobetoli solo Verambo aza vena biso ya lemba car c'est la tena la vignora c'est une histoire de famille na bandeli car c'est la tena na la vignora c'est une histoire de famille. Je me rappelle bien quand on a commencé à la vignora Verambo azora ba danseuse na ye aya na bango na la bourdonnière on a tout répété dans la bourdonnière la vignora esthétique ba ya ba répéta na ba danseuse na orchestre na biso la vignora Verambo et je me rappelle Dakumuda ba série moko na ba problème moko na l'état Verambo zaki on a mikili to lukaki mutu moko okosunga biso to zela Verambo ya a kota loboko na poche a bimisa mbongo pour na ba libérer Dakumuda. C'est une histoire de famille. Et la vignora et pourtant et belé na kata carte la terre. Ba mise belé la vignora ba mema un piste na kata carte la terre ko banda chef na biso ya carte la terre tout Midji Kapela champion du monde. Abeta domera la vignora Ozi Burumani idolo azaka complémentaire à carte la terre. Asa mon la vignora c'est notre angelois mon la vignora esthétique Ozi Didier Kobetox Basis titulaire à carte latin au Kofi Olomide autoko memana na Kenya atikani na Kenya Basis il y a la vignora Ozi Scotty Pippen asala avocat na nzembo wa binaire président Scotty chanteur il y a la vignora Ozi Dividi Mokonzi animateur titulaire il y a la vignora esthétique azaki na carte latin Ozi Laetitia oye moko vera matanga ikombo que babi banana la Dakumuda pose qui danseuse Laetitia danseuse ya la vignora a beta na quartier latin Ozi Mina Gonzi adaki cheftaine ya danseuse ya quartier latin Veramba mimaki na poto danseuse ya la vignora oyo zwanga mongo Alain Kabobo Sarbatino tant na wuti quartier latin na yaki la vignora après na yesu sous quartier latin. Donc la vignora et quartier latin ils ont histoire ya famille Verambo za vena biso lemba to solongo ndinga lemba donc to solaki déjà na vie botekol na vie chichi ba kobenga Verambo ya to sola na ndenge ya bana lemba Mike Lambai il fasse la vidéo yo après kolongwa la vignora ozonga c'est pas Kofi Kosani no tant na zungi la vignora tant na longi na zungi la vignora tant de beti Linda Castro Verambo et comme na matoi azoka poso magique au boka Linda abi non tant yoki na nzembo wana na générique soko tchango bi oyoka Dakumuda boka petit nanga Alain Kabobo toko kine na bango pressé Verambo benga téléphone singa bi na yoki nzembo wana ya Linda na yoki Dakumuda boki yo petit nanga Alain Kabobo yaka na parler na mema 5600 phases yo ya Castro tant on est dans la carte latin et le Castro comme bina pocho yoka je sais ka zoboka bina pocho singa muke vrai chéri je sais ka changer ka combo na yenang ya on a zonga carte latin tant on est aux zonga pe nande pe ko simba te na vie beaucoup t'as déjà ba fali déjà bazawana ba fali baza erozon histoire ya Ifanjo déjà c'est na beta on a émission ya mbangati ngana kotaka carte latin di bosso ya fali di bosso ya fali après fali nde ya ko kutanga na carte latin après ngana longwe tango batiki ngana Bercy nde na ko longwa na yela vignora. Pourquoi vous voyez Junior sur batika akayo tout bon Kofi azoya en tant que chanteur ou bien danseur na carte latin batutu babina ka danger ba grand chanteur atangelo Savané de Picho et Fanjo du Cap la Merveille Jeko Borompela na carte te bazora danseur te
Bon, bazoa faire en tant que chanteur alors. Nani. Pas de bongo. Nani. Faire bazoa en tant que chanteur. Mais là chanteur. Mais comme si bazoa mi batarobina. Oh, mais musique est anine. Yemba, bina, composé. Tout est dans la carte. Zalapé na moi aspect, tout est dans la carte. Bazoa danser, il faut y avoir qu'on passe dans la test na chant. Il faut y avoir qu'on yemba bazio nanu oyembi obini danger bazio orchestre. Mukolo mba vira mbo yebisa yo. Okoma ape banze bono. Na beti di solo lelo. Okoma banze bono. Kasi nazo yati na beti di solo lelo. Na beta kengo liboso na émission liboso ya mbenga. On a le bail qui toke na petit leader boy machin. Non, problème est que bokenda ki bobina banze mo. Na petit na yo. Si qu'on a tiki ferry. A tiki ferry pour bata ferry balobi qui peut-être na ye parce que pour moi na komba banzembo. Vierambo. Ngana leader kachama. To memela Vierambo 9 chansons. Ngana leader kachama. Vierambo aza vivant. Combien? 9. Ya ba chanson. 9 chansons. Ya ba nzebo ni yango. Nazo yati. To memela Vierambo. Na Montfleury, maman li azaki na parler ba série wana. Vierambo bito lokwa mère azabo to sala ngona na flat ya nani ya Den Pirlo. To ki na flat. To pesa Vierambo banzembo wana. A kocho na cassette, Vierambo pesa biso 2000 balles na ba valise bilamba. Na petit nanga l'idée kachama. Vierambo mata a kota na parler. Abimia ye azui valise moi muke asinga petit nanga kabobo oyo nga mo soko vena omutu na pesio po wana kutu na sina longo quartier latin na yesu kona l'idée to ina banzembo. Je me rappelle parmi banzembo on est nzembo moko Vierambo côté moko yembaka mayo wetu mai no mai mayo no mai nzembo wana ngam ko nzembo wana tu yakana leader ale kabobo elo na kompa poto comme na biso na so oyebi mombele nzambe monika nzambe soka bi docteur le tokolo wa musique est foutu et le côté hein musique est foutu te nzamba futa ngai ndeni ba fali futi ba mo bobetso kese moko ayo kuto no kese ale ba fali futa ba mo ba comme ba prêtre yo deva fali rien à voir c'est quoi butu na moi kinga na Paris. Nzamba sala ngolu na muto lingi. O izama kama nzambe te o izama muzika mukili. Yono lobi nzamba sala ngolu na muto lingi. Nzamba lingi lelo. Suki nzamba lingi lelo ezala aigle, nzamba fandisi aigle wana. Nzambe nabia, nzamba ngo asala yaka fali. Nzamba ngo asala la soleil te, asala la nani burote, burokuta kuma ne mokonzi na Congo. Nzamba ko sala ba modogote, nzamba ngo asala ka fali. Ni ba Sam, ni ba nani, Gibson. Pourquoi nous avons asali lioté, asali ka fali? Ngano yembe na nzambe na chante de l'Éternel. Yuzo munongelo ko sakana. Yuzo munongelo ko sakana. Nabia oyeli to comme na biso na suka. Oyeli fali manotu nga pesa na caméra. Oyeli faire 3 chansons. Pour yo pesa faire 3 nzembo. 3 non? Si. O pesi faire 3 nzembo. Faire ayembi akoti ngba million tongi banda ku faire banda ku ebele. Na banzembo yo pesi. Oyembi yo mokote. Fa oyema oyo mo obonga. Obongite. Oyeli Kofi 9 chansons. Ozoyaka oteka banzembo. Kofi a bongé nango asa makamne tout. Tu es ngana leader, faut chaka ngana leader. Parce que to kabola ki. Oche 5, oche 4. Siko pourquoi yumo yemba banzembo yo atekela batute. Yumo pe o esa 6 e bonga. Donc ngana bongite. Ko bongone zaka pototi. Yo obongate apa poto. Ah ngana bongate mombele. Apa pototi. Mombele ngana bongate. Mais ko bonga yo bongate. Ah yo beta api. Ah na poto. Sani yo beta. Na robeta. Yo ko beta. Fallait azo beta. Problème te. Fallait azo beta. Exactement aigle. Siko tanu ezakan. Ya émission bien beau. Nga ya BBC émission man. Nga sala ngo bien nzambe na ngai. Ezata ya aigle. Nzamba ngai na minute yo. Koko tisaka. Aigle gouverner. Ezata na ye. Koko tisaka nzambe na baba kam na binote. Yo beta misika bukili. Wolo ba kaba aigle. Wolo ba kaba ya nzambe. Ngabeta musique mukilité na minute yo. O changeat. Ah oui. O monde ngo change. O koma musique nzambe. Si. Kuno kanse ko zwa pema. Tala sikona ebisa Mike Kalamba ya lekio. Te alingate. Ayito beta Zenith. Alingate.
Abeta na majabu. T'es allé ngate? T'es allé ngate? Michel Bakenda Lekio. Allé ngate? Yokuti innocent Lekio. Nebso qui allé ngate? Frère Patrice Kouta Lekio bana le otilo. Allé ngate? Maintenant il saute. Bakataka émission. Ko le kanga na komo na actualité, na loba oui. Obani misiki kalameo pour PCT. Donc voilà. Mombele. Ko le kanga na kombo na actualité oui. Ozande mona bogisi donc bino tu bana lemba eza. Ozomona bisiko moken o touché parolier. Oui. On a touché parolier. Bon parler comme nze momo malonga te. Hein? Bogisa comment ba doléance? Doléance c'est beti ndemona m'aider. Hein? Et beti na Kamasutra. Comment toucher ba parolier? Ni mabiso mona lemba ko? Mise na munene na lemba za to longwa verambo. Oh. Na chant, to na guitariste Leader. Il y a mouvement charge. Na minute to nini? Oui, lelo. Oh basé beleti. Nani? Basé belé? Net nani? Taïson abetara. Oh mais Mano, mais c'est là on a le bien. Mano quatre émissions. Na le bien. Oh nzambe nanga. Na le bien. Non que malé misi. Non que nous malé. Non que nous malé. Oh ozo bude feli Taïson. Amisa munene. Abeta na sima ya fali. Natunio. Azam misa munene. Vie na sans fali azate. C'est ça problème te. Mais ozo bude ke azam misa muke. Azande mona flamme kapé. Te aleki flamme kapaya. Obi? Aleki flamme kapaya. Yo feli Taïson. Taïson aleki flamme. Aleki flamme. Taïson. Aleki flamme. Na pesi mbote na mon ami d'enfance Mita Vuni Mita na Anmas. Na pesi sumbote na bana Kansas City. Pesi nanga Kevin Mukwala président Weston. Misa nanga mopano Adrien papa allemand en Allemagne. Na pesi mbote na Mel Pantoto Écosse. Moto moko bien Ale Lufungula. Pesi nanga Arnold Central. Gianni Katembo. Bogis Bompema Buruman Idolo. Mireille Wankake. Mère Lidindu Kasimta. Vieux Mams Kamamvwako. Maman Angèle, Tosa Obika, Miss Langa Levis Kingamu, sans oublier Ban Angleterre, Fracas Mpova, Kati Esao et Pepe Yaba Esao, sans oublier Venabiso Vie Sambale, Vie Modogo Vie Chichi, Biji Bofasa Bebeka Namole, Roger Chita, Dikando Namole, Tati Mouladika donc, na pesi sous Banalemba, Banalemba, Totelema. Botelemba, Mokouzaba Chege Yewana, Passé Christian Dakumuda Tikibiso. Mobilisons-nous totalement. Foutole la Dakumuda. La minute sur ma tangezana Kimafiki, numéro 8, et pas yaba CG Roger Chita. Donc, tout aux alawana. Nalemba, na luka l'idée na bino, pardon, nalemba. La musique mondiale, la musique na gospel. Non, ça na gospel. Est-ce que nga sambela pour luka gospel? Mbele. Est-ce que nga sambela pour luka gospel? Nga to so musique ya mukili. Dakumuda za musicien mukili. Après comme yanzabe après comme pasteur. Nga do tu na lemba lelo, musicien na mune nani. Bogis, potocha Bogis. Et moi na pour moi oyemba. Ala problème nini? Mais nze moné betatin. Ah, pas doléance kasi. Ni concert à Betela. Bogis ayembisa ba ayembisa ba artiste belé miné na mboko na biso na respect na bango. Na botanga ba komona bango. Oyebi ba o Bogis pesa banzembo. Donc na lemba ndeto so na lemba misia isutea. Apa da kubunda de bozami no mutute. Oya mingati. Ilubu ya nkolo. Yo kuma osambela ti. Et ça problème te? Donc odoni matinga na ko beta martyr. Osani. Oni matinga na ko beta martyr. Et monsieur Katani. Stop. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.